Lelo toye na lisolo ya Joeline na Grace Luzolo. Hey! Joeline na Grace Luzolo eza show donc eza ya koyinda na internet esi e baby nango yango biso pe toye ka to baby salisusu. Alors, bienvenue chez Irsil Botelo TV. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne Kande Tolobaka, donc soki eza mbala na oya liboso otombe na chaîne na biso, alors abonnez-vous. En tout cas, au cause de la décité chez Irsil Botelo TV, alors tout ce qui n'est bino, bossa bobo, donc c'est un bano et liboso, abonne-toi, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et que ça la bien. Ah, ming tolingra ba j'aime, donc ba j'aime na bino et que ça la malamu ming, surtout ba partage na bino et que ça la bien. Donc ko bossa na te ko appuyer na cloche ya notification pour que prochainement tant ou tozotia ba vidéo na biso et comme la yo directement na téléphone, na laptop, na TV, donc partout oyo o kozala. Alors toye na lisolo ya Grace Luzolo na Joeline kombo na ye Joeline, la fille du moment, donc moi na obozo mona, donc ye penzande, donc opesi makambozi makambo. Donc, et pas naie opesi makambozi makambo, donc mutazo troublé moté ma Grace Luzolo. Mutazo troublé moté ma Grace Luzolo, ya Grace Luzolo, pardon. Donc, muto pena baby si donc a bongo li pe a baloli moté ma Grace Luzolo. Eza mwana otozo mona, donc fillette otozo mona na kombo ya Joeline. Joeline aza na 14 ans ya pamba, donc aza mineur. Aza na 14 ans, aza mineur, mais mineur oyo a bongoli motema ya Grace Luzolo. Mineur o azo bundisa Grace Luzolo na bambanda, donc azo kutanisa ye na mibali ya ndenge na ndenge pe azo bundisa ye na nzela partout. Bolingo elo mususu bolingo mystique bolingo za mystique na ye bisibino aye na bangenge na ye aye penza la moto na ye aye penza na babolingo na ye nyoso kande bomo netale liwana kande bomo na ye, donc aye penza na babolingo na nyoso kombo na ye Joeline aza na ye mineur aza na ye na 14 ans ya pamba. Alors abandaki ko bima bongo na Grace Luzolo atiki Grace Luzolo akeli suko linga Ronel, donc ndenga lingi Ronel na Grace Luzolo pe baboyani te, mais entre temps aza lisusu na Ronel Kosi. Alors toyebite ekosuki la bango ndengi nini bandeko na ngai, donc fi oyo azobima na Ronel azobima pe na Grace Luzolo. Donc ye abimana bango mibala bimana Ronel abimana Grace Luzolo kombo na Joeline. Alors tozotala kaka na musika ndele okola ndako ezosika nde toloba tozotala tozoyeba te tokoyeba te, donc tozoyeba te pe tokoyeba te suka nango ekozala ndenge nini ntango Grace Luzolo ako apprendre ke Joeline oyo abimaka pe na Ronel Kosi. Alors tango Ronel Kosi pe ako apprendre ke Joeline abimaka pe na Grace Luzolo ekozala ndenge nini kibombanda. En tout cas, na ponanga na koloba ke avenir eza assuré. Komona ka batu ya boye, komona fillette oyo azano no mwana mukie, mais ce qui bozo ta la façon azo jouer à maintenant. Bozo mona ke avenir ya théâtre est assuré. Donc lelo atama si la salité, lelo atama belvi a salité, lelo ataba ange maisha, donc lelo ataba mama kutu bakata, lelo ataba mikolo ba lembi ba salité. Mais to mona ke avenir à théâtre est assuré na ba jeune fille moko o apamba wana te ba o ya buzoba wana te. Ba jeune fille moto moni mutu ezo sala kotala mwana mwasi oyo façon azo jouer, façon na ye azo sala lango, donc ozomona ke mutu na ye ezo sala, ozomona ke mutu moko ana likambo do azo raisonner ana likambo do ana likabo moko ya kosala théâtre. Na ebite pourquoi Belvi Kandi apesi ka rôle abimana Ronel, pourquoi Belvi Kandi apesi ka rôle abimana Grace Luzolo, pour Grace Luzolo dana Ronel bazala yango bino beaucoup na bino kana ba guerre basi tondeni, pour Grace Luzolo na vraie vie yena Ronel bakuta na kana ba guerre basi na vie ya théâtre bakuta na pika na ba guerre basi au juste eza nini.
makambo oyo mwana o Joeline fillette o Joeline azo sala en tout cas eza makambo ko esale marana ba famille ba théâtre lelo e koma ko interpeller ba parents ebele o mona mwana wa mwasi o ebite mwana o koma teti na ndako donc ozotinda nde ozotinda te ozoloba na mwana zo répondre lokola donc on dirait camarade na ye mwana zo banga yo respecter to yebaka te ezaka nini nzoka makambo oyo o tozomona na ba théâtre o eza makambo o ezolekaka na ba foyer ezoleka na réalité eza leçon o bapesaka bato kotala mwana oyo azwiki ndoki na mama moseka mama moseka utaki na ye voyage ye kaka na libala na pa mwana na ya kuta na mwana o na nzela nde mwana o azwaki ndoki pa mama moseka lelo tokoma omona mwana mukie camarade ya mama moka mukolo maza mwana mukie okomi tuna mwana o mukie camarade ya mama mukolo bawelaka basolaka nini en fait okokamwa mwana nga za mwana mukie ndenge nini camarade ya mama mobimba boye mama mobimba o akosola na mwana nga nini okoyeba te eloko nini o bakosolula nzoka na se nango makambo ya CCC ezali lelo mwana o azobanga ta mikolo te omona ka mwana o azaki azana mwana mukie akoma teti akoma na mobulu moko lokwa kindoki yo yeba te mwana nga ko mobula mibali mwana nga ko bonzoka aza déjà possédé ana molimo moko bakotisa ye na mama moko boye ana molimo moko kindoki moko bapesa ye nde zo jouer kati na ye mwana o mwana papa Serge na mama Anibiasi mama Anibiasi na mobile na ye bazo komituna mais mwana azaki boye te elle a changé totalement donc subitement comme ça mwana a changé makasi boye baoluka bayeba pourquoi elle a changé mais bayebite nzoka mwana oyo esi alia kindoki ya mukolo nde ebebisa mémoire de l'or donc ti grâce luzolo abengani luna ozaki bongo mwasi na ya bengani luna pembe na ye grâce luzolo boyi mwasi na ya zaki na ye luna boyi ya bengani ekutu pembe na ye likola mwana oyo Joeline azo ko incarner rôle na ye très kitoko azo jouer vraiment rôle na ye kitoko makas donc aza vraiment principal aza vraiment actrice principale donc il y a théâtre oyo ezoleka na Bellevue Kanzi en tout cas mama Bellevue boende biso to lingaka biso penza bato so ba samusa malamu to yaka ko betela bango maboko ba théâtre na yo eza vraiment éducatif donc ba théâtre na yo ezo pesa ba leçon ba théâtre na yo ezo teya batu ebele ba théâtre no ezo réveiller ba conscience ya batu mususu ezo réveiller ba conscience ya batu mususu pourquoi na lobby ezo réveiller ba conscience ya batu mususu omoni eza na mutu moko na ka osoto yendesi na ka mwana oyo peut-être ça na parent mona ndako na mwana komeleka mobulu mwana komeleka teti ayebaka te eloko nini o mwana koma bongo ayebaka te pourquoi mwana koma insolente ayebaka te pourquoi mwana répondra ka eloko zo solo na camarade na ye ayebaka te pourquoi mwana koma na orgueil donc ayebaka te nzoka mwana si babebisa na bango mwana sans que ba parents bayeba alors makamba boye ezo salema partout soki toke na ngambo Irsil Peshanga makambo wana salemaka avanda kina mobali na ye malgré babala kena ntema avanda na mobali na ye bazo préparer libala akangami kaka benga mama bokilo na ye na ndako mobala boyaki dingizwa ya boyaki turbo boyaki mais Irsil a insistaki to moni kuna na ngambo na baondenge mama moseka aye na ndako wana ye na kindoki na ye makambu nyonso baluki donc asieme mama na trouble na foyer wana makambu nyonso e baluki eza makambu o esalimaka parfois biso basi tolingaka kozala mwasi malamu liko mibimisa malamu place malamu eza nango te po soki Irsil Peshanga palandaki mobali na nde mobali na yesaki ke mama nanga na yebi ndenga zala kalon na obengisa ye te po akotia mal à l'aise tangu mutalobi déjà bongo ozomba moko mayele ate ayo tsanga mal à l'aise tika na tika mais ya landaki wana te alande kaka mama bokilo ya mona kaka doka sabolam na mama bokilo na lelo e balukela e balukeli
En tout cas, ceux qui olandi na nous filmete, ceux qui ont 8 ans kolanda filmete, en tout cas na rotinda yo kende na lombango na Bellevue County, na Bellevue TV, o kolanda filme oyo eza vraiment kitoko, eza kitoko titre nango eza belle-mère. Belle-mère eza penza mama moseka makambu azo sala Irsil Peshanga ate. Eza vraiment pasi mingi. Eza pasi mingi. Lelo to koma ovandi ota théâtre, o mona ngo de o talango o mona ngo ndeti réalité moko boy. O mona ngo likambo ngo do ndeti ezaka ya solo, eza likambo ko esalema ya solo. Oui, effectivement, eza makambo ezo salema ya solo. Soki to ye na kaya mwana o Joeline o makambo ya zo sala, eza makambo esalema ya solo. Lelo bana mike ba komo signer ko linga mikolo. O mwana mwa za jeune fille moko mwana muke mazo bima na ba tata mibimba. Yozo mwana ngoka normal nzoka eza kindoki mo kati na ye. Ozo mwana ngo normal nzoka eza kindoki pur. Pour mwana muke ko linga ko signer mukolo ta ko lingo signer papa mukolo te. Mais le bana miki o mwana jeune azana mwana muke mwana muka azana na flair d'âge. Mwana muka mukie azo bima na ba tata mibimba tata mukolo. Azo kende pa kepe na tata mukola kidisi pe tata batu pantola zo ka pasi ta zo ka motema paste nzoka aza déjà envoûté za kindoki. En tout cas eza ko interpeller batu ebele ba théâtre oyo. Eza vraiment malamu donc eza vraiment ko interpeller batu ebele. Merci mingi na Bellevue Kandi en tout cas ba théâtre na yo eza malamu mingi. Alors auto sala ezaka ke to sambela nzambe a continuer ko pesa bino mayele bino nyonso bo sala ba théâtre kitoko o ezala ka penza na éducation malamu. Oh, ezo pesa bate belé mayele donc ezo lamusa ba conscience ya bato ezo lamusa vraiment ba conscience ya bato ezana bato musu amona kama makambo atala aneka ka amona ka azana emwana ezana nka kokola ko changer na ye oh makambo nyonso ezaka kokola te lelo makambo komo oleka ya mabe na bana me ba paro kaka ezana nka mwana ko changer na ye mais tant bo sala ba bloka boye para vandi em soit se retrouver na likamba boye na ndaku na ye e matisi le susu ko ni mozindo ba bondeli mambo obo sala oezo matisa bato mozindo mabondeli muta mona mwana nga koma boendenge ni alandi théâtre mbala moko e fongoli mémoire kotisu na mozindo mabondeli yango ba parents il faut ko bondela ka pona bana donc bondela pona mwana bana na yo tia bana na ba prière tongo migi poko muta talinga pese loka mabe ebongo na malamu mutu yose ko poussa na po baby sa bango donc akoka bango te mutu akoluka pese bango kindoki akoka bango te pour que bana ba beba te pour moi lelo eza pasi moya lelo eza pasi sans nzambe mobulu makambesa mana ba théâtre o esa batu na nzoto malili esa batu na nzoto kolenga yo mona ka te mwana changea o mona ka mwana changelo directement kotala mwana onde bazaki na libota na bango bazaki très bien bande ko to s'abonner na to s'abonner so zamba na liboso koti en tout cas ko bosa na te ko s'abonner ko bosa na pe ba j'aime te et au sala malamu mi moi liloba pona Ronel na grâce Zolo affaire ki bombanda donc ki bombanda et Zolanda bango partout to bonde la rapona bana bandeko ba théâtre o ba sala eza pamba te ba théâtre o ba sala eza ke poto lamuka ba théâtre o ba sala eza ke po sungande ko moro o aza na situation na situation o na minute o eza na batu musu ba oyeba te aza na mwana emoka zo yeba te mwana oboya zo yeba te mutu ezo beta azo yeba te pourquoi mwana koma bwenzoka mwana déjà akota na banzela molili sa ba parents ba yeba eza pasi bandeko sans nzambe mobulu sans nzambe eza vraiment mobulu toti karabana biso na maboko ya nzambe totala likambango ndenge ezo kendela en tout cas tokota na Bellevue Kandi TV totala famille libota toujours babloka bien ezo bimela kuna en tout cas toza na esengo makasi ya kolanda ba théâtre na biso en tout cas tokota to consommer vraiment filme oyo na bokebi nyonso to consommer filme oyo na bolingo nyonso efongola biso mayele pour que tozala lisusu éveillé na bana pe na bandeko na biso pe na babokilo surtout babokilo ndeko yo zuli kanisa obengisa bokilo na ona ndaku tia mabolongo na sebondela
tia mabolongo na se bondela yaya oyebi te bokilo nazoyela na force nini oyebi te force nini oyo azoyela epa na yo tia mabolongo na se tuna volonté nzambe soki nzambe alobi benga ye mama chaque butu kolemba te mabolongo na se tindaka moto esika azali nzambe moto na ezikisa nyonso ya yo te tindaka moto omona ye moko akoma mal à l'aise soki aza na misala mabe akoma mal à l'aise directement aotika bino akokende. En tout cas, ça fait mal et ça passe ko tala babiloka boy. Merci mingi na bande ko nyonso o balingaka Irsil Botela TV. En tout cas, merci na bino esika nyonso bozali. Car ande to ebisaka bino devise chaîne na biso ezaka partage. Donc, tango s'abonner, au commenter, au liker et que ça nongé le côté ceux qui au sungi ko partager vidéo oyo po ekoma musika et la musapenza bande ko mususu oyo baza na boyebite et la musabande ko mususu o baza ka na système ke azana e mwana muki ako changer age ezana ako changer to bandarde ako telemela ba mara mususu tango ezana muki lelo koma au mona mwana 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans mo bulu teti yozolo bate aza mwana muki ako changer or makamususu ici ekota na mutu ya mwana vraiment merci mingi sur ezamba liboso kande toloba ko s'abonner te bo s'abonner ba j'aime na bino et ko sala malamu mingi vraiment merci na Belvi Kandi merci na équipe mobimba ya famille libota to consommer film oyo et ko sala malamu mingi bisous bye.